Merci mingi bandeko balandi ya émission solo la bien mbote place bozwami ndenge to yebisa bino ko ke émission solo la bien eza émission na bino partout bobenga solo la bien akokita solo la bien azana kati ya Tsango tuzana bino toujours solo la chaque vendredi 16h juste en Africa TV chaîne panafricaine au Boulanda mingi et en rediffusion chaque mardi na 9h05 émission solo la bien journée ya lelo et ya mbeli bino pasteur nene oyo ayebani na Congo Mobimba Afrique ibanda mboka tozana na plateau ya solo bien tozo beta na masolo o Italie parcours na ye azanani abima wapi perspective na nani to yoka ngolelo na masolo tozo beta na ye na plateau ya solo bien na kati ya Tsango tozana ye pasteur oyo abengami na kombo ya pasteur Pia le président légal ya église Christ Roi na kati ya Tsango bozo découvrir bientôt invité spécial ya journée ya lelo na émission na bino ya solo bien magazine d'actualité générale et pesa magana Jacques Linga le baza devant écran na bino en tout cas bozala bino ndenge tozala na bino tozo solo la pasteur bonjour bien-aimé. Merci bande balandi émission solo la bien dit que mon pasteur Pia oyo le président légal ya église Christ Roi na kati ya Tsango tozo découvrir nani asalai asalama comment révélation qui là ou bien abima pembeni ya moto toyeba père spirituel na yazanani nani asala ya comme pasteur soit autaki na école de formation to benga mingi théologie place pa pasteur ba uta ba toyeba on a bino pasteur na mo mukuse to link toyeba présentation par rapport na yo bimande nini banandenge nini kombo opesi détail na bato bazolanda na etambike émission solo la bien na Africa TV. Merci, je crois bien. Avant de répondre à la question, il faut que le devoir moko munene ya osale bana nzambe nyonso bazolanda ngai nzambe apambola bino ngai naza mosali na bino révérend Pia Bungu Miracle naza pasteur ya communauté munene Temple de Merveille Christ Roi précisément na quartier 3 avenue Lunda numéro 8 na commune ya Masina naza moko ya mosali na nzambe ko aza na source ndenge bandeko mosusu bazobima lelo aza na tata molimo te mais j'ai un père spirituel oyo kutu makambo nzambe ngala banda kolinga ngote pe ezalaki na pensée na ngate moi je pensais autre chose na sala nanga makambo mosusu relation internationale lobi na vanda nanga la poto na bamboka mosusu mais na nzela na ye révérend Elim Bizidia o atiki biso ya une année et demie auto ko kufa na Angola que son âme repose en paix bisika zali pe famille mobimba vraiment tozolela chaque fois de cœur parce que c'est un homme puissant o atiki biso c'est mon pasteur aza parmi bato oyo ba mimi réveil na Tsango donc muto akoyi ko wanga na ngote tous les pasteurs à Tsango bayebi bishop Elim Bizidia o aza fondateur ya réveil ba église union so ebimi mingi eza na effort na ye ba pasteur bele ba passer na formation epa na ye nde pasteur nanga avandi abandai ko vanda na avenue Mongo 134 na quartier 1 na sans fil voilà un peu identité nanga bisika na outil bandeko nyonso bazolanda nga voilà on a quoi ko mission. Merci bandeko balandi ya émission solo la bien boyoki parcours ya pasteur boyoki présentation na ye côté à hôteli en tout cas un grand homme na côté oyo ya Tsango eza Tsango te mais Congo Mobimba pourquoi pas Brazzaville Angola partout États-Unis donc pasteur azana na biso tozo betana ma solo ya solo la bien comme un pasteur oyo aza de Vabino pasteur est-ce que quelle doctrine na doctrine oza na côté nini oza na côté ya ba pasteur wana o bazar na ba doctrine na bango est-ce que tout ba téléspectateur ba doctrine na yo bon pasteur bazanga doctrine na bango est très fort de doctrine bazalango parce que en principe mutu nyonso o azosalela nzambe toza na doctrine ka moko doctrine c'est croire na Christ aza Seigneur et Sauveur yende aza ligne de conduite il y a un bon chrétien parce que en dehors de Christ toza na doctrine mususu te peut-être babiloko bat ba osala bisala sala o ils ont compliqué ba parce que nous avons une seule doctrine c'est croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a une doctrine chrétienne. Peut-être que les gens ont méthode, il y a travail, mais peut-être que vous avez la différence. Mais na bango, na biso peut-être les seuls sauveurs, au biso tundima peto yamba eza Yesu Christo o akufa pe c'est quoi. Voilà un peu comme on a beaucoup répondre.
Merci oyo akufa pe aseko Jésus Christ de Nazareth nzambe oyo biso nyonso tozo salela oyo pasteur azo salela yo soza na nzambe oyo ya yo pesa batu ide babenga nzambe na yo yaza na nzambe oyo akufaki na ekulusu wakufaki yo nanga ndenge kaka toujours souffle de vie tongo medi poko atufuta kata infranté tozana pasteur pia na plateau ya solola de pasteur pia est-ce que tokoki koyeba yo za représentant légal ya église Christ roi. Est-ce que après yopé bakitani no bazali et que les loso zapté bango bakoki ko sala no sala nzambe ko sala continuité na ndenge yo ko sala continuité ya musala o papa tikaki biso na plein des ans bazali. Oui, en principe nanga bayebi que papa azanaye fondateur mais toutefois il n'est pas vraiment mutu oyo avant na kati ya hiérarchie lokola batu mususu nanga bayebi que je suis un grand missionnaire tamba benginga na bâtir d'église. Tous en église awa na Kinshasa, tous en église en Angleterre, tous en église na Cincinnati aux États-Unis, tous en église na France, en Angola. Donc je crois bana bayebi que non papa azanaye un apôtre, un baptiseur. Et bisonde tout lundi pour na osala musala. J'ai des pasteurs oyo songa nazate batikala na musala et j'ai des pasteurs représentants na ba pays oyo natangi awa. Baza kuna bazo sala musala. Et bien que non, musala ya papa te eza musala batu ya nzambe. Il faut to sala yango na simana bango pe il faut bayeba que faut pas préparer ba o lobi soki bango pe bazate ba ko sala po eza musala mutute. Voilà bien. Merci bandeko balandi ya émission solola bien pasteur azo répondre na ma question oyo botindaki totuni la bino tozo tuna azo solola. Pasteur moi sous question mo yé poto solola. Tout mon ba église de réveil et comme na moi ba makambe belé. Isa que le roi yosa visionnaire ozo préparer nani so yo zatatiki la neti tout le monde va descendre tout le monde qui papa zalaki automatiquement premier fils soit fille na yende mutu a remplacer et le wana pas na yo puis ezali ou bien ou azal lelo adjoint na yo yende mutu ozala jour au cas où ozana ba faire non mususu sala que non musala nzambe natiki au ko remplacer moi na té par hasard. OK, je crois que musala ya nzambe za appel na limité ngai na ko remplacer moi na makasi pour remplacer nga na sima d'ailleurs ba na ngai baza ba chrétien mais baza na engagement mot na kat église et né nga auti ko sisa diplôme na auti ko décocher diplôme na donc na littéraire nazo préparer ko na makambo église té na préparer na makambo sous so nzamba sungi dans quelques jours auti kabiso na mboka pour kende ko continuer bitine ailleurs pour tel coup makambo nzambe té. Donc na pensé na ngai na pasaka ngote mukolomo que moi na ngai alandela musala ya nzambe to azala simalanga. Moi je pense tous mes collaborateurs nde batu mususu balingaka azui collaborateur ekolo na bango tie na sima. Presque tous mes collaborateurs bazolandanga même na ndenge na oloba awa nazata na mutu moko te ni leki na ngai ni ya na ngai ni membre ya ekolo na biso. Donc voilà un peu donc il y a des collaborateurs que non le loso nazate il pasteur azate ngamu nazali na ko tanga pasteur Joël ou aza représentant légal adjoint je vous salue pasteur Joël c'est mbote aza en Angleterre il mutazo comme église na biso en Angleterre ça va pas mbola biskazali ce qui après il y a pasteur Betou donc on a scellé en passant aza na musala donc na simanae eza berger Rémi. Donc on sentit ba combo ceux qui hollande au la que non ba combo sur la wana donc bikolo moko boye par rapport ekolo langa to kokalité tala Joël Mpoi aza ekolo nini tokei na Betu Kumesu aza ekolo nini na simana Rémi Mbendo aza ekolo nini pengai mpia bungu na aza ekolo nini voilà un peu biso to sala musala nzambe no po batu ba kitabiso balandela biso na sima mais to sala po évangile ezwa valeur évangile etambola na ndenge singeli ndenge Christ atikala biso mission to tikala oyeba te leki ya Yesu nani ozalaki sima na ye pe nani atikalaki na musala na ye ndena sekisa batu mina lwaka Pierre o atikalaki pasteur église azai mungala po azai pécheur donc dans la Christ azaki mutu Nazareth mais que soit bangala kuna en Équateur atie bango ba pasteur voilà un peu dans sa soirée. Merci bandeko balandi ya émission solola bien bozo ganenge pasteur pia azo solola nalinga ka basali nzambe yo bazala ka bengi bomona ni bosali émission tout cas et ça la ka bien pasteur to yoki elo moko ki tsango mobimba na monde ya ba pasteur yo za leader na bango élection et salamaki ou bien banomaki yo
ou pas parmi eux ba grand peu bazali pourquoi kaka ba pour olekana na ba élection ou bien ba noma que pas ba grand ou bien to adage modo ba baka sumoni mona mukia to nzungu seke mama na azana seke ozana ba grand ou ba tiwana pour ozala le leader na bango na tsango bon ko lobake ko zala leader to responsable ya ba pasteur les autres tindater élection ça par rapport à ancienneté pe musala tout ça na kati ya mboka na hiérarchie na biso église du réveil du Congo oyo nazo saluer son excellence évêque général bishop Albert Kakenza donc azana ba distribution ya travail donc tozana ba nani ba ce qu'on appelle na mboka na biso lokwa ba changer changement comme belé biso toujours ta voyage toujours ya do ba district donc district ka Changu ngai ne toujours kambango na révérend Samba donc biso ne toujours ba responsable parce que à partir à ba travail biso tout ça j'ai été au moins plus de 15 ans pasteur et responsable de l'église de réveil à Massina le banda quartier 1 tina quartier 3 le lo so ba pasteur bazui quand même moi valeur ya oyeba que l'état zali mukanda bo stati ndenge nazolo babazola ndangai muto contredire ngazate c'est grâce ngamuna na tidika ki bango basala makambo wana et à partir de ce travail nde na koloba konzi ba moni babino il faut yazala wana pona kukaba musala nde ora wana nazana association moko oyo nasungaka ba pasteur na ba veuve na ba orphelin nde nazape leader to bengango association comme auparavant donc pour na kozonga ndenge église ezalaki liboso yango nde biso tosalaka pona kosunga basala nzambe lelo mosala nzambe kokufa mwasi na bana batikali orphelin na kosunga bango mais avec les peu de moyens tozanango lukaka to contribuer ata mwalipa mwakaye solo la bien ezo solo na kati ya planète J oyo eza géré na les grands gérants oyo tozanaye awa na kati ya planète J Emmanuel azana biso tozo solo la place oyo eza kitoko pona bino oye oji moi eloko pasteur tolandi explication na question na biso ndenge pesi ba détail est-ce que pasteur ozape mutu na charge ozanango ba pasteur nyonso wana ba projet ozanango est-ce que ozo gérer bango pena ndenge singeli et que pasteur na pasteur azo honorer musala ya nzambe ndenge yo nzambe otinda yo na vision na yo basala ozo gérer bango comment église de réveil ozo vivre na batu nyonso tout ça ensemble mais mutuna ministère na ye aza indépendant biso to dépendaka mingi kolanda ba pasteur par rapport à comportement na bango mais to kotaka en profondeur pour na ko gérer l'église na bango to gérer ba pasteur to contrôler comportement na bango ba o bazo tambola ndenge sengelité eza na statut ya église mutu atambole malamu te mobeko yukangaye mutu oyo pe azo sala ndenge sengeli a continuer fina normal voilà un peu na sens wala so mutu asali mabe ba pasteur to okutana to yeba ndenge to ko pesa mbando na voilà. Merci pasteur Zalayo se comporter na norme ba pasteur salela nzambe servir nzambe à part nzambe le colonne c'est simba mina maboko na ye solo la bien toujours solo la na moni sur ma caméra Joël Makisa Zawana Richard Asimbi caméra ba grand réalisateur o ba simbi émission solo la bien o ba simba yango depuis longtemps ezalaka KKP ezo solo pasteur est-ce que tu veux ko yeba siko pasteur Pia Vandi na plateau solo la bien aza grand homme l'OBP le roi déjà azadana ba pasteur yazo kamba bango moi virus moko yo tambola na RDC mikolo depuis 4 ans 5 ans yango politique pasteur Piana Vandi boy a pensé lobby na EP à ça la politique qui m'a nzambe pour politique ezana moi plaire mon repé par rapport ndenge bi masala nzambe besoin nango mais politique eza likolo na makambo na nyoso te pour nzambe a likolo après l'état est-ce que vous avez une vision on a qu'un jour où ça la politique pour ça la politique pour nangai est très difficile parce que les politiciens ba les kaka mais un ministre de Dieu atikalaka libela ti mukolo nzamba kolinga azwa molimo nae to mukolo so ozonga donc kozala responsable politique eza na mandat pour fonder association politique na to parti politique de to bengaka mais ba membre ba yebi que un jour 5 ans plus tard ba ko longola yo ba remplacer mutu mususu mais musalo biso toza sona longwe awa
lokola politicien na komi na ngola ba yambanga lokola politicien te mais ce qui la longwe awa na ke na ngola lokola pasteur ba respecter ngai na komi na poto pasteur ba respecter ngai ba yambanga na titre pastoral mais ko kulongwa awa lokola ministre kulongwa awa lokola politicien e komi ba makamususu poko na mboka mususu ba yamba yo e komi ba landelo na ndenge bele donc na tikala ko passer ngote na vinanga basali ya nzambe oyo basalaka politique to bamipesa na politique to baza na vision politique to condamner bango te wana mutu na mutu aza na conviction na ye mais na part na ngai na nakanisa yango te mpe na kotikala kokanisa yango te. Merci bandeko ya balandi ya émission solo la bien tozana pasteur puis na plateau solo la bien alobi apasaka se politique te mais biso tebi ke ye akoluka politique te politique nde ekoluka et bientôt makambango ezolinga ebanda. Pasteur Pia tovandi na plateau solo la bien tovandi kaka boye tomoni les grands gérants alobi no tunilanga pasteur Emmanuel les grands gérants ya place Emmanuel abi tunilanga pasteur tozomona ba pasteur msusu na ba télévision na monde de délivrance il faut oya na moi mai oye na $50 a tekilo linzanza moko ya tomate ya mai na place asomane tomate na zigida ayi kosomane mai $50 ba bougie ba bloco moko bongo na ebité pas na peu de délivrance osala kango na ba qualité wana ou bien na ba forme wana délivrance na bible surtout tangi bible mobimba bandeko bazolandanga lire par bible la kisi délivrance faut te kamafuta délivrance faut pesa batumai délivrance te batu bakozwa raison ndenge bazo ko appuyer ba verset biblique Christ pour délivrer avec les mots ko azwaki soya bwaki atie atsali potopoto atie na misu pe atinde ke ni sokola na maya silo so tangi bible ezana bisika so répéter miracle wana te mais bato ba osala ba miracle ya maya mafuta et comme lokola vina bango mobimba et comme lokola commerce bazo sa guérison eza gratuit guérison eza na maite guérison eza na mafuta te mais guérison eza na kombo ya Yesu soki guérison eza na mafuta ba mafuta nyonso na wenze bato bateka mbele bakezo yango babiki mafuta nini au pasteur azango spécial par rapport à kombo à Christ donc il y a pas un huile to eza na mai moko te o eza au-delà ya kombo à Jésus donc kombo à Jésus ali kolo ya ba kombo nyonso kombo à Jésus plus que mai plus que Christ biso kutu pa na biso makambo na kilinga ngo te tout ça la ngo pété le bato ba osala ngo bazana ba erreur to bazana ba intention na bango ba volonté na bango bazoluka je ne sais pas moi moyen moko ya ko se protéger to ya ko vivre et biso lokola to yebi ke bible et bible lo bito bakisa loko te to longo loko te to te ya bible ndenge za mobimba biso to te ya Yesu o apesa ka lobiko na kombo ya Yesu nde muta ko yiko bika en dehors ya kombo ya Jésus il n'y a pas de salut et il n'y a pas la guérison. Merci. Merci pasteur, il n'y a pas la guérison, il faut la féticher pour ça la babilo kwana. Mais pasteur question moko awa pona yo bébé moko nanda ko le bito tuna tellement Africa TV bana ba Holanda ngo mikolo bana ba vacances, ba Holanda émission solo la bien, ozole kana émission solo la bien, ozo solo la peu bien. Question na euti pas bébé moko bébé Melina na pesi mbote place sali. Pasteur moi nana a lobi que non papa loko ki tunilanga question pas pasteur Pia. Ba pasteur moko ba pasteur oyo pe ozo gérer autant que leader na kati ya tsango to koma koyoka ba mi benga nzambe nanga po to yebi à l'époque nzambe benga nzambe Abraham Isaac Jacob lelo koma ba descendant moko boye non nzambe asa yanga parce que ba nzambe wana baza Jésus Christ de Nazareth ou bien baza mo ba nzambe na bango po to ka mo ambiku dinanga o azana mo nini est-ce que nzambe wana aza ya ye ou bien nzambe bisinyo so to sambe ba pasteur wana ya ba jar wana pesa bango conseil ba tika ko koloba pasteur azoloba nzambe la ngai c'est très fort na éviter à utiliser un terme ni netinga so nazo terme loba mon Dieu donc na sens wana nzambe na ngai c'est très fort parce que na kati alliance nzambe soki a bengi mutu atindaka ye na mission pe apesa ke maloba musala ni akokosa il faut yeba mutu wana zotanga nzambe ni nzambe na ngai osala nzambe ni parce que nous avons un seul Dieu oyo bible ezoloba kombo epesami po mutu abika c'est le nom de Jésus-Christ siko ya zotanga nzambe wana nzambe ni nzambe oyo ya bible Yesu to nzambe o azande ore ya Christ à l'époque c'était le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob parce que nzambe sala ki alliance na mabota wana amen mais lelo yetanga otanga nzambe na zwa na nzambe ya bungu c'est que
famille bungu mutesala alliance na nzambe wana soko bato wana droit ya nzambe wana bato famille bungu soko bato musuba na droit nango te. Nous avons un seul Dieu au biso photo présenter père, c'est Jésus-Christ. Yesu Christo nzambe ya mpia bungu. Là on peut accepter, mais nzamba mpia bungu parce que mpia bungu n'a pas un Dieu. Jésus-Christ le Dieu de mpia bungu, Jésus-Christ le Dieu de pasteur Joël Lubaki, un ami que j'aime beaucoup. Nazo saluer en passant. Peut-être dans sens wana mais nzambe ya Joël Lubaki, je ne sais pas na terme ni ba ko utiliser ngo nzambe ya mpia bungu na terme ni ba ko utiliser ngo, mais les nzambe ya pasteur mpia bungu c'est mieux. Yesu Kristo nzamba pasteur mpia bungu wana to ko utiliser ngo, mais nzambe ya mpia bungu eza lokola milimu mabe sept fils ya Seva bakene ko sala délivrance babi tozo benga na yo na kombo Yesu Kristo apôtre Paul ateya milimu mabe zo kisi bango babi oh apôtre Paul to yebi Yesu ana pozo tanga to yebi bo bino bozo benga la bino ko na bino na o te kanga na kombo Yesu apôtre Paul ateya milimu mabe beta bango pe tika bango mutakala bakima donc délivrance va continuer en côté donc bateau bazo benga ba kombo ba nzambe la bango ba yebi ba alliance ni basali et ça n'a pas tout peut-être par ignorance bobo banda de lobo sabela nzambe na ngai or biso to na nzambe te nous avons un seul Dieu c'est Jésus-Christ lobo sabela Yesu Christo nzambe ko na sambela surtout utiliser terme wana nde kozala vraiment un peu na moi propre que ko loba nzambe na ngamuta ko mona c'est que pasteur azana nzambe ne avant d'ana ndako na ye alala na ye alianga na ye azana mo nzambe na ye voilà mais la rabicho parce que yo pasteur azana mo nzambe na ye alingi mo nzambe na biso nyoso so sambela eza déjà motema mabe ya passer ya bajar wana en tout cas solo la bien ceux qui osana droit ya ko répondre caméra solo la bien za obengi to ko kita au contredit makambo oyo pasteur pia alobi caméra ya solo la bien eza wana pasteur pia to vandi na on plateau solo la bien toujours solo la ozo solo la bien ezala mbala liboso pe asukate tozalaka na yo tout le temps tosolola mama nzambe bobo et dike mas oyo bazolanda yo na etanduike Africa TV chaque vendredi na 16h juste mardi na 9h05 solo la bien eza on a sur ma caméra Joël Makiese toujours betane masolo asimbi caméra Richard azobaluka neti vandelater pour na musala bosepela na bandako pasteur pia tozongeli le sous na plateau solo la bien na ebité pasteur pia azo penser lobby na ye azala nani et a travaillé na banani comme leader ya Tchang. OK, na pensé na ngai lobby nazana besoin na travailler na ba pasteur au baza sérieux bato bazana besoin kombo Yesu ezala likolo kombo na bango ezala muke parce que lelo bato azolinga babima Yesu a disparaître. Amen. O fallait bisoto disparaître Christ apparaître. Bato bazana besoin batombo la kombo Yesu bato bazana besoin Christ azala na sommet ya vie spirituelle na biso pe ya bandimi. Moi je crois ba o wanande tozo singa bango med association tozo na bango to sala musala parce que lelo batu ba dévier moi muke makambo nzambe parce que toko kama bango te parce que Christ a lobby yango dans une souligner na bandu ba olanda ngai to éviter kozala mingi ba prophète parce que ça n'a pas na 5 ministères au Christ atikaki ou à l'obéli makasa lobi boé dans les derniers temps il y aura des faux docteurs et les faux prophètes bato basobi ma ba docteur pour que baso la kisa bato makambo eza ezo mema bato na kobika nzoka ndezobe bisaba donc tout détourner parole te poto yela bato ba image moko boy tout bando pesa Christ forme ya eloko il est Dieu il restera Dieu aza ngubute aza l'hippopotame tende bato ne busuba benga kae. Il est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est lui le véritable Dieu. Ou apesi biso bomo. Grâce na ende biso tozana bomo. Akoki jamais kozala égal na eloko moko parce que Bible lobi na kati ya mukanda ya Exode chapitre nango 20 verset 5 à 6 nzambe asa na colère na batu nyonso oyo bazali ko kisaye génération. Mais na bato bazo banga kombo na e azo pambola bango tina 1000e génération. Nanga na bisaka bandeko oyo balingi bazwa nzambe lokola eloko bazo ko meka kokisaye il n'est pas quelque chose non mais aza un véritable Dieu c'est lui notre sauveur asala musala munene pona ko bikisa biso il faut tombola kombo na biso to disparaître voilà bato tozana besoin tout ça non musala kaza bato parce que tozana la pensée de les pona tchangola biso vila Ishasa pourquoi pas na Congo
tokomisa sango malamu oyo ya soutenir ba veuve orphelin des gens ba indigents bato oyo baza na vie moko sans secours ce qui nous a na esprit moko on peut le faire. Voilà un peu bien les journalistes malobona kwa kozala pe bato na pensée à venir nous en a besoin de travailler là-bas. Merci Bandeko Balandia, émission Solo la bien, toujours avancé petit à petit vers la fin. Il y a émission Solo la bien journée, il y a les lots. Toujours travailler dans nous quand pasteur Pierre, toujours le président légal, il y a église Christ Roi Oeza Nakati ya Chang. Pasteur toujours Nakati ya Chang, toujours tambour un peu partout, tout le monde a ba fiche. Il y a ba campagne, il y a ba ninga ba pasteur, ba nani. Na place si botia kata photo ya Jésus Christ ezala monene, ko yende aza grand. Tout le monde a mingi ba photo yonde l'idée aux grand ya Jésus tcheka neti moi passeport moko bo mupanzi. Tout na nini ko diminuer nzambe tina niveau wana. Est-ce que elo wana pe koki ko lobela ngote et réveiller bino que no nzambe aza grand il faut la raka grand partout. Elo wana bo lobela ngote. Ah bon, pour na likambo affiche, moi je crois et ozala mabe soki na lobby yango na sens eza normalité parce que Christ à cause de la jamais représenté na fiche. Peut-être bandeko va poser question photo sur la bien oui, émission sur la bien solo la né a qui jamais cause la représenter na affiche mais c'est l'homme de Dieu ou a mimi Christ ndé à cause la représenter parce que ata to tche longa Jésus to tche longa Yesu na c'est ça le problème. Donc, mutokanga yesu photo azate. C'est ça. Tu retiens place nini peut tu retiens na image nini. Voilà un peu et ça difficile que tu as combo et les longues à Yesu. Peut-être ceux qui ont connu kolobana thème tu as écrit à combo à Jésus à la monene, combo à pasteur à la mouké. Mais pasteur a obligé étant que porteur et à Christ na kate Yesu na kate pasteur fiche photo na Yesu na affiche. Mais combo à Yesu à la monene. Voilà un peu pour Yesu to kanga photo te pe to na photo na été ko to ko tia même ba image to mona ka ya campus pour Christ et présenter kabiso ezalaka mutu moko ba utilizaki asala événement wana mais toutefois ezaka Christ était. Voilà un peu réponse na quoi. Merci Bandeko Balandi émission solo la bien que sous tindaki toto na po boyemba ngo pina banzembo ke elongi ya Jésus ezalaka boye banani boye mutokanga Jésus Christ dans arrêté photo amona na te solo la bien eza émission na bino ezomata escalier malembe to boy ko mata censé pour mati 8e niveau commun escalier au mati au pemi système ngomba solo la bien ezomata pasteur parce que ndengi ozo travailler na musala nzambe carrière na yo normal depuis oyamba Jésus Christ le rôle sauveur na vie na yo carrière na yo au sal combien d'années banda pa na nani bien sûr au pesibiso moi ba détail mais au banda précisément pas ya nani il faut à la claire place au bandaki place au komeli au sal combien de temps na carrière na yo comme pasteur ngai naza mosala nzambe depuis 1989 né pasteur nanga assemblée pour nanga étant que musala nzambe évangéliste atenga maboko donc papa on azole la tilelo père spirituel na yo na banda ministère nanga l'église Christ Roi place na ju formation na ju affermissement donc na venu Mongo 134 na quartier 1 na Masina Petro Congo wana ne bisika na bandi tant on a bandi ko se volier pasteur nanga découvrir que mutu azana talent azana likabo abengi ngai asambeli nga nzambe apesinga bible alobi na peso bible bima kende ko sala musala nzambe parce que na kuti kat na ba capacité ko vanda place moko na ngate communauté tikali mais kende ko continuer musala ya nzambe mais ko bossa na kotanga kombo ya église outité parce que église na outil kombo nango église évangélique Christ Roi mais place nga nazali naza communauté évangélique des temples de merveille Christ Roi donc to maintenir caché à tata. Amen. Mais ngai nde naza visionnaire na babondela pona ngai depuis 1997 les pasteurs nanga libéré ngai na ke ko banda église lelo naza visionnaire lelo nzamba c'est les grâces et comme presque partout Jobunda et comme mokil mouvement parce que nous sommes appelés de les faire et donc merci beaucoup journaliste merci amen donc il y a un des soucis na biso makasi depuis 89 na ba checking mafuta ti lelo
nazo continuer ko la pasteur mais depuis père spirituel nga libéré ngai na 1997 nde to bâtir église temple de merveille Christ roi tilelo zo kende vraiment toujours évolué très bien en molo nzambe voilà carrière nangai ministérielle surtout le bilelo naza plus ou moins plus de 26 ans depuis que je suis pasteur. Merci pasteur Solola bien et commis na suka journal lelo moi mot de la fin pour la émission y aller mot de la fin peut-être pour l'émission peut-être mais toko kutana kalisuto sur la makambo Italie o to solo lelo merci mingi na bino bato ya mingai na émission journaliste Solola bien pe bien aimé bazo sala na service Zambia pambola bino moi je crois que bandeko oyo bazana besoin na biso to ko pesa bino adresse to vandi na avenue Lunda numéro 8 bis na quartier 3 commune à Massina donc tous non loin ya boulevard donc je crois 6e parcelle au commis ceux qui ont commis wana to yamba yo biso to na condition te audience ezalaka pasteur pe azana la protocole te ko empêcher yo ce cas on se prononcer na ina mona pasteur on a facilité au kutana ngai peut-être par téléphone pour pesa pe numéro na biso ya awa ya Congo dans quelques jours peut-être na kozana na mouvement na ozana Congo te mais numéro na fixe ya Congo eza 089 82 300 81 so bo bengi biso bo zwangai na Vodacom eza 081 88 27 796 081 88 27 796 so bo bengi biso toko bondela pona bino nzambe toko sula pona na likambo ezotungisa bino oyo biso tokokoka na spirituel toko aider ope ya matériel soki ezali toko aider soki peza te toko lendisa bino po nzambe ne mutu aza mopesi makambo nyonso voilà pe oyo nakoya koloba na kokai jamais kobosana peut-être bato bakoloba ah pasteur tomoni na plateau bala mosusu lokwa aza jeune pasteur boyeboye te naza jeune pasteur te nakomi na bambula ebele parce que ene na nga aza na 16 ans auti aussi ça joue examen d'état naza marié officiellement dans l'état na famille na église naza père il y a 4 enfants moi sinanga maman Sylvie iska oza maman Sylvie solo la bien tindelo mbote solo la bien junior et Honda ce qui a ce qui m'a tamé kotaka et ça là un sentiment nzamba pambolo chéri nanga obiska zali babenga mingi pasteur père de clan père de clan donc père de clan to boy ba twalingi ba patriarche ba benga patriarche sur kimi na biso ba patriarche père de clan voilà maloba na ko pesa bino mbote bisika bozali nzambe oyo azana nguya koleka a assister bino na ba problème bozana ngo bisika basala nzamba zoko komate mais na nzela média na émission Solola bien lobiko ya nzambe koma place ozali obika pe loboko ya nzambe epesa yo solution na likambo ezotungisa motema na merci bandeko ya balandia émission Solola bien et komina suka ndenge kaka tolobaka émission Solola bien eza ya bino Africa TV eza ya bino na pesi mbote pa grand frère nga propre de Paul B na kati Africa TV sans oublier masa na ngai pe ozana yo tozo Solola Junior et Honda papa Melina masa na nga sima caméra Joël azawana Richard Azali tous autres travaillent ensemble place toza bon na cadre ya bien eza géré et pas ya gérant Emmanuel azo géré ngo masa na nga Dudu pe azawana na kati ya Planète J tozo Solola na ye to sololi place ozali bambote ebele sans oublier ma famille famille Munzinga na pesi bino mbote famille Munzinga tout quoi maman Moboti bambote belé place ozali na ndako ma fille d'abord Emeras Munzinga bambote belé bato tout obozola émission Solola bien famille Moisso maman Marceline Zema place ozali émission Solola bien peso mbote en tout cas bato tout obola émission Solola bien partout Angola Brazzaville Kinshasa place ozali naib sarabino mingi bokota sur net Solola bien TV bozwa émission oyo ezoleka na net ezoleka pe na Africa TV sans oublier Congo State exagéré na imoko le grand prêtre na kati state koti www.congostate.net ozamo bimba Solola bien TV pezawana obeti Solola bien TV bozwa émission oyo na kombo na Yesu lo wato na plateau na mosali nzambe na yebike to pambola mi journal longa na bino tozaka ka coller série Solola bien eza bino to mataka escalier to kanzambe apambola bino merci Audio Jungle.
Merci Nabino, ba téléspectateurs Nabiso, babi émission ngoyangoyo, émission bozelaki, émission bolukaki, solo la bien market. Babi solo la bien market yangoyo, eye lisusué. Bino ba voisin. Babi ba voisin en tout cas désolé hein. Ba voisin désolé parce que solo la bien market eye et puis ekangi ma solo hein. Solo la bien market ezawana pona ba pub hein, ya biloko na bino yo oyo kokumisaka kenga na boutique d'habillement, o ngana sala ka boye, naza boye, tozo zela yo. Sola bien market ezawana pona bino, balobi émission ezakaka moko. Balobi pe promotion ezakaka moko e. Maman et solo la bien marqué tes en abonabino. Merci à toi mon président Jacques. Hein, babi salut à toi mon papa. Babi les grands caméramans à Zawana, babi Joël Yemoko à Zawana na sima caméra pour la pub, pour la promotion ya bidon qu'on a bino solo la bien marqué et Zawana tozo zela bino hein ba bro na biso ça vraiment ya kofunga pour na ba publicité ya bidon qu'on a bino donc tozo zela bino to Zawana émission na bino solo la bien marqué et Zawana babi esuki wana te eza magazine d'actualité générale. Alors donc on a politiciens, on musiciens, on nani dans les cas solo la bien oye banape au solo là donc babi solo la li solo au solo là maman voisin va côté mai solo bien market oyo lengi ngai na ngo yako boutique nani oyo yesu na mona te donc na zela bino boya émission na bino yangoyo solo la bien market donc ezawana ba numéro eza affiché na ba barre ya écran na bino donc na sebe écran na bino na ba balinga lingala mingi pour la compréhension ba numéro ezawana obenga ozwa ye moko Lorient il a la chinoise africaine hein, en personne babi olekate intermédiaire ezalate pas biso kuna mamwana ezalate donc ozwa biso oswana biso en direct pour na ba promotion ya biloko na yo babi ka likambo ngo régie solo la ouais bandeko tolobaki émission na bino sola bien market yangoyo mais moi sanga mawa bomoni kaka j'ai de lindala la na sima quoi pour comprendre kaka émission na bino eza na mawa tokufeli bongo tantine na biso hein Sylvie Kembi donc Sylvie Kembi Mingadi famille Lukau bazana matanga bakufeli tante Sylvie Mingedi Lukau akufi auti kotika biso atika biso depuis mukolo ya le 1er juillet le samedi anangonga ya 13h na polyclinique na Pemi babi Pemi batu bayebi selema ou bayebi yango fufaki wana ebembeza bongo na morgue ya Saint-Joseph sorti accord eza bongo mukolo wa lelo vendredi na 10h biso nyonso tozalana na morgue. Mes condoléances à toi mon papa babi sois forte maman Lili za makasi moi na bino yoyo makasi kaka nzamba pesi biso ebembe ko bima bongo mukolo ya vendredi ya lelo toza lelo vendredi et bébé so bima na morgue à Saint-Joseph et puis bakokunda yango lobi samedi na cimetière ya nécropole entre terre et ciel toza la na biso tout et aussi la biso moi bien en famille donc mes condoléances à toute ta famille et à moi-même hein, mes condoléances vraiment solo la bien marquette marketing côté marketing ezaka moko sur Africa TV babi la chaîne de fidélité Africa TV toujours fidèle hein, na émission na bino solo la bien babi à ne pas rater surtout na YouTube sur na YouTube obeti solo la bien tv.com okuta ba émission na bino nyonso boluka bozo lela ezala diffusé kuna à partir ya YouTube au côté moi j'aime moi vie et ça la rapper moi bien. Merci à toi Ordim Poutou Molandi Mounene ya magazine d'actualité générale. Merci na yo Ordim Poutou abi cabine zaka moko anunga moninga Fabregas. Merci à toi mon petit frère Marcel Bobo hein. Vieja Kaleli abi donc yo musala kauka moteki ba pine munene petit fazer. Babi merci à toi. Merci à toi maman pasteur maman pasteur Léa Moulenga. Merci à toi et puis un grand merci à toi le pasteur Gustave. Babi plein de vie ma tété 40 jours yangoyo et aussi la karaté to mona na wana
tozala zala wana ekosala biso pe bien makasi. Merci na bino nyonso balandi, merci na batutu balinga biso na ba o balinga biso tout balinga biso te topesika merci. Merci na les grands caméramans Joël, je dis merci à toi Joël na sima caméra o ya sala émission o lelo ezala réaliser, et puis merci na papa Richard les grands caméramans babi, merci à toi, je vous remercie, surtout merci vraiment na yo mon boss, mon patron babi leader Jacques Azana toujours ana na sima ba petite na ye. Si aussi à toi balobi merci na yo babi, donc merci na les grands caméramans babi, les grands caméramans Richard Kisenga babi, merci na yo Richard Kisenga. En tout cas mto simba ki caméra oyo taka ba image ko bima bien mukola lelo babi no yo dozo simbi caméra te dans ma belle kozala donc comme ma bezate c'est que mto simba ki, donc merci. Bonjour à tous, moi c'est bien le pasteur Benitsuka, responsable de l'église Ainsi dit l'Éternel. Je viens particulièrement inviter tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu à suivre cette émission qui est une magazine d'actualité générale. Place to go. Maman, il y a des gens qui émission sur la vie. Ah, sur la magazine d'actualité générale. Oui, sur Africa TV. Nous allons comprendre expliquez bisous. Sans polémique, l'émission Solo la bien. Chaque vendredi à 16h, suivez l'émission Solo la bien. On a politique, sport, commerce, culture et affaires, religion.